Shoi, na quelle réunion? Elle dit mon cher. Borax, l'animos. Cercle musique, l'ombier. Itualité bala Saint-Paul, toujours meilleur. Toponi akunga okamba, bala Saint-Paul et papa, au fleur, akunga. Biso bala Saint-Paul, Toponi o papa, tolingi boboto, tolingi boneko, tolingi esengo. Tosengilisanga boboto oneko esengo Oboko keza bino yesu kitenge tozana bino de 19h à 20h na ndenge ya bomesano ata ko bazalu bako tia bakale kasi biso to koba to zali batu ya walk around nde to tuebe makoki susupoto tia mongongo wa bino yesu kitenga za bino to koyebisa bino boye ndenge boyoki ete tolobaki mpe miyembo mpe koteya boyebi likambo na mboka République démocratique du Congo ndenge na este sikoyo kuna bakoluka na Uganda mpona kokpaya na bakor toyebisaki bino mpe na mbala moleki tozala be na ndenge ya keba pamba te makambo yango ndenge makoya esengeli kotala yango mpena na ndenge elongo bani mpo ezali mpe na bato misusu mpe bakopusa makanisi bango mosika mpe na bapanzisa yango misusu bakoloba ete ezali likambo ya kozala yango na ndenge ya keba pamba te le gouvernement congolais s'engager sans avoir obtenu au préalable aval ou ya peuple congolais na bakoro eza kobima wana encore moins celui du parlement na bango kuna oyo eza sikoyo na vacances kasi gouvernement alingi dimanche le 24 février akende na Addis Abeba mpona kuna kokende kosigner accord cadre ya paix pour la stabilité na République démocratique du Congo nde sikoyo motuna eyebani te eyanula motuna oyebani te soki bango baselaki ata soki mpe basoli na parlement yango ndenge bapanzisa yango mosusu kuna na mboka Kinshasa bakoloba bango basoli nao na parlement te bakende kosigner accord cadre kasi parlement yango aza na majorité oyo ezali mpona gouvernement wana toyebi te soki mpenza ekokaki komema likambo to soki ekomemela bato effet oyo ya Vital Kamerhe ntango azalaki président ya parlement kasi ezalaki parlement mobimba moto etindaki gouvernement kutu na ndako te ezalaki ye moko Vital Kamerhe président ya deuxième chambre nde batindaki ye na ndako mpo bomona logique congolaise eza na ndenge nango mosusu kasi likambo oyo ezali ya kotia bato na ndenge akeba mpona accord oyo cadre oyo bakolinga kokende kosigner dimanche oyo ekoya ya 24 février na Addis Abeba ezali mpona kati ya texte wana ndenge tosili kozwa bainformation texte yango toyebi ete Nations Unies moto esali yango batiaki miso na États-Unis na texte wana tosili koyeba ete eza na basurprise ebele kuna na kati oyo
sengeli toso yango sikoyo deja bato bayeba ndenge ya bokusi awa mpo kosituka eza makasi te. Toyesaki bino mpe mardi moleki ete esengeli koala na ndenge ya kebakeba na ndenge bakoya koluka kosisa ndenge bakoloba likambo na na guerre na est République démocratique du Congo, likambo na instabilité na batexte wana oyo toyebi bavrai coupable na likambo ya conflit na este bazali nome te. Esengeleki omoni ndenge basalaka batexte ya bacor so bazosala likambo mpo ya kosisa baproblème ata mpo ya kotrouve solution ndenge kaka mpe lobamaka ezalaka malamu mingi kotanga problème yango euti wapi sikoyo koba ndenge nini ememeli bato esika nini ekokai kokende kosukila mabe oyo ntango mosusu soki bokai koyeba yango mpe koya kotia sikoyo ndenge nini bokosala mpo ya kosukisa mabe wana. Kasi ezalaka na lolenge oyo esengeleke mpe kotanga baye na baproblème wana parce mpo yabaka mabe esengeleke kotanga yango na kombo na ntango bokosala makambo na soki bongi boyokana na bato oyo baza na bino na problème bayokana jamais na moto boane malamu mpo wana ekosala confusion. Mais na ntango sikoyo bino bosala accord mpo na kimia ekota tout ça mais na kati wana botangi bato oyo bazali kokoze instabilité te, botangi bato bazokoze guerre te, ezotinda bato mingi bamituna soki mpe esengeleki kobete maboko na bayeba koyela biso solution oyo nde toyesaki bino mpe na mbalo eleki mokolo mardi tobetele bango maboko ndenge babeteleke ngungi ya kasi ke bazokumisa ye ezala mpo ya kobare bango nde awa boye ezokamisa batangi ba vrai coupable te epe likambo eza su pire na kati nango wana Rwanda na Uganda bazali bayebati bango na kati ya structure oyo ezwi mokumba ya kolandela accord wana ndenge ekotiama nde yango ezali kosala ete tozala na ekenge na likambo ndenge ezali koya soki toyebisaki bino na mokoma mardi ete bobangi ezali lokola États-Unis baye komitia na kati na likambo oyo ya koka kosisa guerre na este na lolenge oyo bango bayeli nango bakotalela yango na ndenge na miso ya Yougoslavie na Sudan ke bobangi ezali ete baya koluka kosukisa yango na ndenge ya Yougoslavie na Sudan na ndenge ya partition kokabola ekolo nde na ntango sikoyo bazwi Rwanda na Uganda bazali nde ba vrai coupable esengeleki batanga bango na lolenge wana batangi bango na lolenge wana te kasi bati bango mpo batala lolenge kani accord wana ekokoto ekosalema ekotambola kuna na est ya mboka ya République démocratique du Congo ezali kotinda bato mituna soki ezali te lolenge oyo balingi bakotisa bango kuna officiellement na este mpona bakoka kozala na direction na mabele wana na makambo oyo etali penza nde makambo ya bana mboka ya République démocratique du Congo yango likambo na keba oyo esengeleki to betele penza sete lisusu na mokolo mwa mpokwa mwa lelo yango wana pamba te soki tosali yango te tokoyeba te ndenge ni makambo makoleka mpe soki tobombi yango ebe mpo na biso moko na nsima basusu bakoloba kasi mpo na nini bokabolaki na biso
lisolo yango te. Ezali likambo monene oyo tokotala boye biso banso tolingi ete kimia ekota na est ya mboka République démocratique du Congo. Yango nde kozala kimia mpe oyo tolingi mpona kaka République démocratique du Congo te me mpona région mobimba. Kasi na lolenge oyo tolingeli yango ezali na lolenge oyo tolingi ezala te mpona ebota lisusu likambo ya mabe na mboka ya République démocratique du Congo. Toyebi yango ete biso banso tobundi bitumba oyo utakala te sikoyo na bainstance mingi pe na babisika oyo biso na biso tofandi na libanda na diaspora mingi basali pe tumba kokende na balabala koganga kotomboka basusu pe tokoti na babureau na babisika ebele oyo ezali ya bayeba kokamba na bamboka oyo tofandi pamba te bango bai na maboko na makolo na maima koleka kuna na mboka ya République démocratique du Congo makasi. Pe koma pe tokomi tokotisi na ba instance na bango yango mpona kotalisa bango ete ekoki ba viol, ba massacre, ba crime de guerre ekoki esila po esengeleki esila banda kala pe ba responsable ya ba crime de guerre wana et surtout bao basi baebana oyo baza na menace ya ba mandat d'arrêt lokola Bosco Tangada Kunda Batware bakangeme pe ya solo basambama pe bazwa bitumbu mpona ba crime na bango ya guerre oyo basali po esengeli ete ba mboka ya République démocratique du Congo baza victime ya ba crime wana bakoka pe koloba ete bayoki kolela na bango. Kasi tolingi te etumba na biso ndenge tosali na lolenge wana ezala utilize na lolenge ya mabe ya koya kosala ete bitumba esila kasi esila na ndenge ya mabe po tosalaki pe na kati na bitumba na biso pe koloba ete balkanisation ya Congo toboy Congo etikali be moko. Tolingi te Rwanda asala ndenge akolinga azwa direction ya este kuna ati yango na maboko maye wana toboy. Nde tokotelemelaka makambo yango tokolandelaka yango kotala awa sikoyo bango balobi ete babina mabina makasi kuna bango yango tokoloba boye ezali États-Unis ezali Nations Unies ezali nde bamboka yango ya minene oyo biso tofandi na diaspora awa boye lokola ba Angleterre, Belgique, Pays-Bas, France, Allemagne bamboka nyonso oyo tokotanga te boyebi ndenge ba pression nyonso oyo tokotia mboye. Nde tolingi te ezala piège oyo ekosalema po bato tan bakoyoka ebe accord ya pe yango nde ekoya bato pe basepela babeta maboko kasi tan bakomona eloko yango basinye lolenge oyo bakotiela yango bato balela na ntango wana bango bakoloba ete baza kosala makambo ndenge bakoro ezali boyebi oyo esalemaki ntango tolobi na libandeli awa na ndenge gouvernement azokende na Addis Abeba na ntango parlement azali na vacances kasi to mitunaki soki ekoleka na ndenge elekaki na Vital Kamerhe te po boyebi na ntango na ye pe président na bango ye pe asalaki nini asinyaki baaccord tokoloba baaccord secret mpona Rwanda akota na kati ya mboka ya République démocratique du Congo na ndenge penza ya poebwe na donc armée rwandaise mpona koya soi-disant koya koluka batomboki kuna mpona na ntina mpe kaka ezalaki na ntina mpe ya kosilisa mpe kaka baconflit yango kasi tobosana te
po lelo bazoloba nde États-Unis sikoyo atelemi mpona koya kokota me na ntango wana mpe États-Unis azalaki na nsima ya makambo wana po États-Unis mutu asalaki ete République démocratique du Congo na nzela ya Hippolyte Papicho Motema Mabe alias Joseph Kabila a signé andima alobete ya solo Rwanda kota na mena nde ntango Vital Kamerhe ayaki kolobela yango na ndenge alobelaki wana tamsu akanisaki ete eza kana bango bakomprendre langage na ye oyo atilizaki ya ezaki mpe tamsuka po aluka kosauve kana ye me bazwaki yango na ndenge bazwelaki wana boyebi esukelaki batindaki na ndako esengelaki tamsu nde gouvernement etindama na ndako peut-être mpe bazalaki na baconflit na bango ya kati ya ndako babandaki kolukaluka bisika basusu bakolinga bazwa place na ye azalaki ye mpe lokola basusu babandaki koluka mpe bazwa mpe place ya premier ministre oyo azalaki mpo azalaki ya parti mosusu boyebi Kizenga na ntango wana toyebi na ntango ya Vital Kamerhe abandaki kointerpele Kizenga mingi abandaki koluka kointerpele mingi na likambo ya guerre na este kuna donc batamsu mpe ekoki kozala bamakambo wana ezalaki na ndenge ya baconflit na bango wana kasi sikoyo tokomona teke tokovivre lisusu likambo yango na ndenge ezalaki wana mpo bao bazali sikoyo baza bato na bango moko ya PPRD baparti misusu wana oyo na ntango wana ebandaki komonana ko ekosala alliance na bango bamonanaka susu te etikala ebe bango moko PPRD bakoyeba malamu mingi eloko nini ekosalema vacances parlementaire ou pas na bafraude na bango nyonso ndenge basalaki bayebi ndenge bakoti na parlement na ndenge bafandi nani akotombola mosapi mpo aloba ete tozalaki na vacances to tozalaki na vacances te tomonaka yango na bamboka oyo tofandi ya mikimi ya mpoto awa tika tosala ta référence mpo toyebi ete bato kuna ya mboka République démocratique du Congo basalaka copie conforme ya babisika oyo tofandi awa kazaka yango nde lekaka monene oyo bango balataka yango nde mutu esalaka ete bakoka kotambola nango malamu te kopie yango mpe conforme na original eza photocopie basalaka yango ya noir blanc ya couleur te nde bayebaka te esika nini ezalaki couleur nini esengeleki basalela yango ya lolenge wana yango basalela yango mabe mpo babisika biso tofandi awa toyebi yango soki parlement eza na vacances na ntango ya makambo minene soki elingi kosalema soki esengeleki ete baparlementaire bazala esengeleki parlement ese réunir bavote likambo to na ndenge mosusu bakonvokaka bango bakataka vacances bakokonvoke bakoya mpona otala likambo wana yango eza likambo esalemaka meme na bamisala bapasi oso bato tosalaka mpe biso nyonso tosalaka mpe bamisala bapasi mpe oyo eza mpe boyeke soki mpe ekpeke o calamité paf leta kati omoni mpe ke bon pasi oza bifo monana parceke bana besoin na yo donc toyebi makambo wana ndenge elekaka misala ya leta ndenge ezalaka toyebi yango très bien donc vacances ou pas vacances ndenge bamedia mosusu na Kinshasa bakolobela yango eza nango raison te oyo ekokoza utilize mpona koloba ete gouvernement akoyeba te bato gouvernement azali kosala likambo na kobatama toso na lolenge nini bayebi eloko nini baza kosala bazali bato moko bazali kosengage na likambo ndenge baza kosengage nango wana oyo baza koengage mboka République démocratique du Congo mobimba likambo ezokamwisa nde sikoyo esengeleki tomona bato oyo bamibianga bango baza makasi na renseignement ebongaki babimisela biso batexte oyo tomona yango kasi oyo biso soyo tozoyebisa bino makambo oyo eza na kati ya texte oyo ezotia bato kebakeba todwi yango te na likolo ya nzete todwi yango te na se ya libanga todwi yango te na se ya mai ezali ebe eloko ekoleka na mopepe soto esi bino ya mopepe oyo esala bino yango eza nde teknologie moderne nde motu ekosala ete to communiquer
na ndenge ya makasi kasi tokanisaki renseignement oyo basusu bakokaki kozala nango makasi bakoki kotia yango na service ya lutte contre pouvoir et occupation ya mboka ya République démocratique du Congo kasi tokomona yango te na ntango ya makambo ya minene ezosalema ezala kote ya kor oyo bakosala kuna na nini na Uganda na ba M23 oyo mpe ya bango mpe yango oyo mpe ezokoma na suka mpe tozoyoka mpe makambo suku kuna mpe ezongobima mpe su ya grave ezala oyo sikoyo ya Nations Unies na ba-États-Unis bakosala babi kote ya Addis Abeba nde toyebisi bino boye ezali mpona tobenda na matoi toyeba ete esengeli totikala kaka vigilant mpo eza pasi biso moko tokomona sikoyo na bakoro oyo ndenge ezosalema bien que toti bapression ndenge mpe lobamaki liboso awa na babisika nyonso oyo tofandi mpona kosala ete bitumba esila kuna mpona bayebai kuna bakoka bakimia kasi na ndenge tokoyebisa bino ezali likambo ya mpasi mpo eza eloko oyo ezali kosalema sikoyo na bapaya mpona bango nde bazali kosalisa yango ezali te eloko biso moko bana ya mboka ya République démocratique du Congo na bokasi na biso nde toti tokoimpose kimia mpo eza mabele ya mboka ya République démocratique du Congo esengeleki bana mboka bango moko baimpose kimia wana mpo moto aye na kati na mabele na yo asala o nyamu ke baza kobondela be mpo toyi na makasi te toyi na eta te leta azali kuna te toyi na bakonzi ya mpamba oyo bayibi ata kutu lolenge kani bakokamba ekolo te tokoyebisa bino boye toko bango na ntina eloko moko ya malonga ezali kosalema kuna te mboka ezali ya kokufa nde tokomona yango baresultat yango oyo bambula ya baproblème minene oyo ezali kopesama na solution ata moke te nde tolingaki tokabola na bino likambo oyo mpo tomoni eza likambo monene oyo esengeli toyeba tobosana te tozala toujours na ekenge makasi na ndenge na kebakeba toko kende mpona tobakisa mwa moke na makambo atali mboka ya République démocratique du Congo likanisi na biso ekei na baye bakangaki kuna na Afrique du Sud koloba ete bango balingi basala coup d'état tokoyebisa bino ezali na lettre moko ouverte au peuple congolais oyo Etienne Kabila sili publié aza démontré na lettre wana ouverte au peuple congolais avec force détail comment basalaki plan ya faux coup d'état contre Joseph Kabila na Limpopo kuna na Afrique du Sud. Donc likambo oyo ndenge bakangi bana mboka République démocratique du Congo mingi kuna toto ba combattant na ndenge oyo tokoyebisa bino ye asali mokanda oyo a démontré te ezali likambo oyo ya ezaki planifié pona bakanga bango bato balingi koyeba mingi boki okota na wewewe bokokuta soki boyi na Facebook bokomona pe na mur na biso ya lisanga congolais Stone Punt toti yango pe bokokoka kotanga yango mpona komona mazali kuna ndenge toyesi bino boye basusu oyo bakokoka te bakokoka kotuna biso tokotala lolenge kani soki mpe botuni na email info@lisanga.nl tokotindela bino ata lien ya site oyo batipe yango mpona komona
ndenge nini makambo miango mizali ndenge nini milekaki pe lokola to kei na Afrique du Sud tokobima pamba te po ezali na oyo toyebi ya biso Papa Etienne Tshisekedi président élu na mboka République démocratique du Congo na baélection te koleka ya suka wa présidentielle atako fraude nde mutu eko determine nani afana na kiti na bokonzi kasi toyebi vérité degelekaki ye azali na mboka Johannesburg kuna na Afrique du Sud banda mokombo alobi mercredi 20 février 2013 na mpokwa ekomaki ye kuna azali kuna pona babengisi président Tshisekedi boyebi ye pe ai président UDPS kuna azali invité pona akende koparticiper na conférence sur le devenir de l'Afrique. Donc conférence sur le devenir de l'Afrique oyo ezali kuna ikosalema bainvite ye na fondation moko kuna oyo ezali na ntina na likambo na conférence yango oyo eko banda mokolo balobi vendredi 22 février 2013 oyo boyoki saliwa bino Yesu kitenge na ntango oyo mpenza tokosola na bino masolo oyo tokoyebisa bino pe likambo susu mpona baye bafandi na mboka Amsterdam baye bafandi na mboka Amsterdam bo yoka likambo oyo nsango oyo epanzani na mboka Amsterdam makasi ntango mosusu boyoki yango ntango mosusu boyoki yango kasi boyoki yango mpe malamu te yango tomonaki ete tomeka mpe koloba yango ata bokuse kasi eyebama likambo yango oyi ndenge nini yango oyi likambo na baniau nayebi ete mingi na biso mpe bayi na bango na baniau te bayi mpe kobokolo baniau te mpo nayebi ete ezali ja mpasi kotika mboka Afrika mboka République démocratique du Congo ya musika 8000 km mpona koya nanu sengeli nanu oleisa nanu monoko na libumu na yo na ya bana na yo epai lisusu oleisa su nyama ekozala mpasi mingi kasi bomonaka pe ta mosusu baniau misusu mpembeni ekoleka likambo ye makasi ayo eza nde ta mosusu bokoyoka yango soki ta mosusu bososolaki yango malamu te baniau mingi awa na mboka Amsterdam bakomi na sida baza contamine na virus oyo epesaka sida mingi bakomi kokpaka yango esi ewumeli mwa ntango ezali likambo oyo ekamwisi mpona komona ete nombre ya baniau yango oyo baza kozala contamine na virus oyo epesaka sida oyo HIV eza komata nde balobi yango ekoki kozala eutaki libanda à l'étranger po bamonaki mbala liboso pe esiko pe ezali mingi eza kote ya port nde baniau contamine ebandeli wana mpe ezali mwa mingi kasi balobi ndenge toti oba ekokamwisa mpona komata na nombre mpe na ntango oyo molai esi efandi na likambo yango mpona bato ndenge boyoki boye ntango mosusu bokomi kosituka kotaka mpembeni omona niau te aleka tokoyebisa bino balobi bato babanga te mpo yango virus wana na ntango eza na niau eza kokende na niau na moto te donc ekomemama te na niau ekende na moto donc niau akokontamine moto te na virus wana ndenge balobi yango wana mpenza balandi radio lisanga so tosalaka be boye mpo tokoka mpe kokoba na bomoi koyeba nde kosala ete moto azala mpenza na kibomoto ndenge esengeli ndenge ekoki kozala pamba te
okotambola bonyama okoyeba te esika nini esengeli kotia lokolo na lolenge kani esengeli kotia lokolo te na esika nini esengeleki okende okoma pe esika yo oyebaki okoma po basusu bayebaka te ntango mosusu azokende esika lokola ayebaki malamu te esika yango eza esika nini azwaki mpe bendisi te mpona koyeba ete esika yango wana akoya asi akomi esika oyo esengeleki akoma kasi azokoba ebe na kokende aleki na esika yango ake kokoma na esika oyo bapekisa bato bakota yango wana kozanga koyeba nde yango nde ebomisaka bato mpenza tokotonda bino botondi na toyi na bino ya pete ndenge botiaka ntango nyonso boye tokanisi Joel na Amsterdam Side po toyebi ete yo mpenza poste no ya radio eza makasi olandaka biso na FM nde yango toyebaka ete na mopepe tozali kozwama mpe bayebanso bakolanda biso na nzela ya wewewe totondi bino botondi mingi boye tokanisi mpe bayebanso oyo bako fete ba anniversaire na bango banda tozali awa te mokolo ya mardi to souhaite bino nyonso tu ba joyeux anniversaire boye tokanisi pe Chris Makolo Kitenge pe to souhaite ye joyeux anniversaire vraiment hein otondi mingi na bala nyonso radio Lisanga tozana bino weekend malamu bino nyonso weekend malamu na kimia mokoma mardi tozana bino susu de 18h à 20h ciao ciao